Makambwa somo, la famille Bokota nanu. Bokota. Matière ici ekoti. Kande na lobaka, soki matière ekoti, biso pe tokoya kokota. Soki matière ezate, to matière ekoti te la famille, moyen pe bo mona biso to ya kokota ekozala te. Donc tokota kaka soki matière eza. Neti boye. Matière ici ekoti la famille, matière ekoti penza na ndenge moko ya mabe penza makasi. La famille. Bablo mosusu to négligeaka ngo te na vie. Il y a des situations, oui, on peut se dire que ezala nango ka bongo, mais il y a aussi d'autres situations oyo esengaka attention na biso. Ezala te que non parce que elle est de ma famille, to il est de ma famille, raison pour laquelle na kokota likamboyo. Bandeko na mga, biso nyonso toza ba congolais. Ata soki aza ndeko na yo ya makila te, mais soki oyebi ke non aza congolais to aza congolaise. Danger ezo ya bandeko na nga, ezalaka bien mosusu to ya ko sauver ndeko na biso. Parce que tokomi koyoka, tokomi komona bandeko na nga ekomi kobandisa. Eza na babilo mosusu oui to gardaka, eza na babilo mosusu ki to moni bandeko nanga il faut to ya ko sensibiliser ebele ya bato. Je sais que la plupart de nos Congolais, la plupart de nos Congolaises, sepelaka lisusu na manikete. Sepelaka na ye ata mukete, surtout ba mama ebele ya poto. Moi je me rappelle ezaki na émission moko na sala pona manike, ba mama ebele babenga ngai. Pona kofinga oyo mama na biso manike ayaki kofinga Cindy le cœur ka botaka te, ayaki kofinga basila bisalu, ayaki kofinga ba mama oyo nanu bazwa bana te. Bandeko nanga, ba mama na o babota na o babota te, basilika na situation oyo. Je suis sûre et certaine que manike na ba propos ya ba mama ayoka yango. Bien que ayaki na eko senga bolimbisite, kandenge mutu nyonso asenga bolimbisite, mais ayoka kolela penza ya ba mama ebele. Salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino manike de John. Bande konanga nini ezoleka, makamunini osala pasi na motema, makamunini esali que non, Étoile Inès TV aya kobeta lisolo lelo pona manike de John. La famille avant tokota na mwa makambo na biso tokota na mozindo ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika o bakoti penza sika na chaîne ya biso. La famille, si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information et pourquoi pas chaîne aba nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki ozolandaka Étoile Inès TV, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka biso, zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu, kandenge tosalaka, kote mosusu, kandenge tambolaka bandeko nanga, talela PR. Soke moni keno eza nango tongo, na osenga na yo, kota olia petit déjeuner na yo. Soke moni keno eza midi, kota penza. Mama Mae 2024 Gafker to yelibino solution. Pona ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution pona bibela bela na bino. Yo mutolelaka mukongo pasi, miso salaka yo pasi, makolo kovimba, nzoto kokwanza nde kokwanza, bandeko nanga bandunda eza na basi mosusu lelo oyo bakomi na kobanga kolataka ba jupe ya mikuse to kolataka ba robe ya mikuse parce que bandunda eza ebele. Na Gavker la famille ba solution ya kilikili eza na basi mosusu après kobota bamoni ke non munene zoya ba meki komela oyo ba meki kokende na ba salle de sport ezo simba kate. Solution eza nango moko, solution eza nango kaka na Gavker na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga lelo toye na makambo ya Manike de John. Nini ezoleka na vie ya Manike? Eosala pasi bandeko nangai. Bilo mosusu toloba. Manike aza ndeko na biso. Je suis sûr que ba mama ebele o baza na poto. Pas seulement ba mama ya poto, ba mama nyonso o ba yoka kofinga ya Manike. Na minito eza na ba mama mosusu bako yoka takutu ke non toyokela ye mawate. Ebele ya ba mama baza ya kosilika mais kande na lobaka chaîne na biso ezalaka chaîne na bana nzambe. Chaîne na biso eyaka kandenge ezalaka pona ko maîtrisaka moto. Toyaka awa te pona koya kopelisa moto nde tomonaka bato mosusu aye penza tumbi Zaire. Biso mission na biso to musala na biso ezalaka bongo te. Manike azalaki na poto azangaki place ya kovanda toyaki kosala ba émission awa jusqu'à ce que Zambe yaki kosunga Manike azongaki. Avant kozonga ya Manike na poto la famille tolanda bien. Eza na message moko moyen natia yango awa ezate vu que naza na ba émission ebele o natie déjà ba voix ya batu. Selon ba règlement ya musala na biso ya YouTube awa tozalaka permite ya kotiaka mingongo batu nyonso te. La famille. Yango message oyo nga moko na zwi penza yango na ya ko transmettre yango bino. Nalandaki mama moko na kombo ya mama Siara Mboyo. Je suis sûre et certaine que la plupart de personnes balandaka mama wana parce que mama wana mingi soki moko ya ba comédien akufi. Comédien wana abimelaka mama wana. Bomona ka keno comédien intel to comédien intel abimela kinga apesa kinga message boye. Donc ezalaka bongo. Sikoyo tango Manike azalaki na poto
Mama wana ayaki ko recevoir message selon elle nalandaki penza témoignage ya mama wana ndenge ayaki ko pesa message alobaki Manike atikala kaka na poto soki azongi Congo aza ata na 6 mois te Manike akokufa alobi pe que non aza lisusu na ba message ebele ya Manike soki Manike akolinga abenga ye bandeko nanga nga moko koyoka message wana nayokaki nzoto malili na zongela message wana na temps wana Manike azalaki na poto en tout cas nazalaki na makasi te ya kosala émission wana mais na situation oyo to na bandenge tokomi komonela Manike yango epesaki nga makasi nalobi te mais émission oyo il faut nasala yango parce que nza na babilo mosusu dans la vie to négligeaka peut-être o négliger lobi mabe ekwei okomi komituna Seigneur pourquoi osali biso boyi pourquoi et pourtant nzambe alobaki na ekala kande na lobaka eza na ba prophétie mosusu to négligeaka mais eza na ba prophétie pe mosusu ezalaka nango ya solo omona ka prophétie boye eye ko se réaliser bo sala nini bo suka pe wapi la famille eza mwa bongo voilà yango message wana bon soki totali pe bien depuis kozonga ya Manike depuis kozonga Manike azonga poto Manike aye na ye Congo baye ko bloquer visa na ye ko désactiver plutôt visa na ye après ko désactiver visa na ye bandeko nanga bomonaki ndenge groupe ya batu ekendaki ko beta Manike après Manike ayeki kokota hôpital sikoyo oyo toye komemela bino lelo eza mwa video moko ya Manike mais soki botali Manike santé na ya Manike na ndenge o Manike aza bandeko nanga botala ke non aza mutu moko na ebite elle a beaucoup de stress aza na ba souci ebele aza na mwa makambo emati ekiti nungu sentir penza ke non aza mutu moko aza penza na ba problème ebele tango na mona ki ba makambo wa nyonso ba beti ye ba wario bato ba betinga emataki ekitaki bandeko nanga yango na se referaki penza na message wana na lobaki nga moko ke non bablo mosusu peut-être message wana bato ebele ba partageaka yango te yango esalaki ke non ekomelaki Manike te to eza nini biso nanu to ya kosensibiliser bato la famille eosala passe oui Manike azalaka bifinga Manike azalaka na comportement moko boye ezalaka bien te mais na ba circonstance mosusu to sunganaka babilo mosusu nga na lobaka eza na bato mosusu basalaka biloko sans conscience baosala peut-être diable azotindaka bango baya kobrisaka mitema bato peut-être yoki na mafinga na ye oyo azofinga mutu mosusu yo olati mafinga wana ekomi kosala yo mabe ekomi kolata likambo wana donc message wana c'est comme si eye penza na vie na yo pona koya ko détruire yo mosusu ezalaka bongo la famille mosusu penza ezalaka mwa bongo siko na ba circonstance ya bongo la famille na ba circonstance neti ya boye ya ba Manike kotala ka ndenge Manike azalaka parce que soki totali âge ya Manike otali déjà Manike asi aboti plutôt aza mwasi moko peut-être na minute oyo alingaki ya bando sala évangélisation azoya koteyaka batu azoya penza parce que kotala Manike aza mwasi moko aza na ba chance ebele est-ce que boyebi mais la plupart diable déjà na batu o bazalaka na ba chance alingaka kosakana na bango mingi alingaka surtout ko utiliser bango mingi mais soki boza na sens wana te keno ya comprendre bomona ka keno mwasi oyo mafinga mwasi oyo mataka kitaka mwasi oyo azalaka boye nzoka ezaka diable azo utilizaka ye pour que ba chance na ye wana ba bénédiction na ye wana ezala nango détruit ezalaka bongo kotala penza Manike bandeko nanga en tout cas sans vous mentir na oyokela ye mawa
mawa penza ya makasi nayebi te na Kongo na biso basale ya nzambe bino osambelaka mpona bato moyen bokotaka ata na vi ya manike wana bokende ka koteya ye bokende ka ndenge ezalaka kosensibilize ye eza te bosunga ye manike ata na bapriere bosungaka manike ata na bamakambo mosusu parce que komona ndenge manike akomi ekomi kobangisa nakomi kobanga bandeko na ngai botala ta bino moko video oyo azopenye na ye periki na ye mais soki omoni bafoto ka ndenge natieli bino bafoto soki bomoni bavideo yango la famille bokondima te eosalaka pasi penza na motema pasi penza oyo nalobaka pasi penza ya makasi bandeko na ngai eosala pasi tosambela makasi mpona manike toyebi ke ebele ya bamama basepelaka te ti ndenge afingafinga bamama baebele ya bamama basepelaka te me toza basali ya nzambe toza bana nzambe mwana nzambe aza motu oyo ayebaka kopardone ata soki oko oublier na yo te okobosana te mais quand même pardonner esalaka mpenza kitoko mingi. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV. Toye kopesa ba merci mingi, toye kopesa ba matondo na ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na ye moko la patronne Madame Judith Diampoviza. Bambote nanga kanenge zalaka na ba mama nanga chérie wana na pesi mama Joséphine Mbote, mama Titi Mbote, mama Tina Mbote. Na pesi bino bambote boza na bino ebele. Madame Marie-José Chala na pesi yo bambote bisika nyonso landaka Etoile. Madame Zaou Marie-José na pesi yo bambote kandenge zalaka surtout na système moko ya kitoko. Madame Vicky Mombonzo depuis Sénégal na pesi yo bambote talaka yo mwasi nzombe. Bambote nanga na bino nyonso bolandaka Etoile. Ata soki na masione kombo na yo te papa Dakin depuis quelque part na pesi bino bambote. Ata soki na mentionné kombo na yo te kobanga na yo te Etoile alela bino nyonso na système kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge tobeta masolo ya manike nga na profitaka nanga na ba masolo ya bongo na ye kopesa pe conseil. La famille na vie oya lelo toyebaka ndenge nini ya kovivraka toyeba pe ndenge nini ya kose comportaka na communauté na biso. Nga nalobaka toujours koluka mbongo eza te keno il faut ka oya kofinga batu pour que ozwa mbongo, pour que ozala populaire, pour que ozala te. Ebele ya batu lelo baye koyebana na mokili bafinga mutu te baza na bango parce que ezalaki appel ya nzambe eye kosala keno mokili mobimba eye koyeba yo. Sikoyo soki ozalaka mutu amafinga mutu moko ya ba misala moko mboye omona ta soki oza na problème batu bakoya kosunga yo te. La plupart de personnes bako préférer na yo mabe ekomela yo ke baya kosunga yo. Batu ebele ba préféraka na bango bongo. Yango na yaka toujours kosenga na bandeko na ngai ya ba congolais keno kozala populaire, kozala star, ozana besoin ya koya kofinga te. Sambelaka nzambe soki eza appel na yo, okozala populaire. Soki eza appel na yo te ato ye kofinga, okozala na yo populaire te. Donc ezalaka mwa bongo. Mwa vi ya manike eya kote ya ebele ya bandeko na biso. Eya vraiment kote ya biso. Bien ke ye moko aomona kanango te, aomona te ki asalaka mabe te, mais eya quand même kote ya kabiso. Na ndenge moko ya bien. Vi ya lelo totalaka pe futur ya bana na biso. Parce que soki yo ozoya na ba réseaux sociaux pona kofinga ka kosasaka batu. Mais lobi to après lobi ozana bana
bana na yo pe bakobota okozala na bakoko sikoyo imagine bovandika na salon boye oza soki na ba 68 ans koko na yo atieka oyo eza koko na nga meme aye kotala boye meme ezalaki na ye kaka mafinga na mafinga éducation nini okopesa bakoko donc bamakambo nyonso tosala dans les présents totala pe futur nyonso osala vi oyo tokomaka yango na bik me tokomaka yango na crayon te soki ezalaki ata na crayon okoloba yo moko keno na okende efface mais comme tokomaka na bik moyen to efasaka bandeko na nga ezalaka te alors ntango obeta vie na yo chaque jour rassure-toi que non makambo na osala ata lobi to après lobi passé nanga ekoya ko rattraper nga te ekozala bien mais kosala makambo moko que non lobi to après lobi passé na yo eya ko rattraper yo na ndenge moko ya mabe bandeko nanga ekozala mawa parce que ndenge toza boye eza na ba opportunité mosusu eyaka na vie eye penza vu ba passé na yo opportunité wana moyen bazwa yo eza te batali passé na yo ndenge ezalaki surtout ba passé oyo yakoya kofingaka bato balingi peut-être banome yo ozala mutu munene soki ozalaki mutu moko ya kofingaka bato bakonome yo ndenge nini ata olobi ke non na kochange mais batrace na yo ekotikala ka ndenge ezalaka. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.